Bon, bandeko, oyo ezali analyse mpona équipe choc. Ezali analyse na kolobela équipe choc. Na kolobela lisusu Babia Manick de John niveau oyo akoma kotia Babia Karine Mutafulai na koexplike yango. Ezali bandeko analyse na kolobela pe Miriam Mokonzi Owet. Bandeko eza analyse, eza rando te, eza matumboli te, eza likambo moko ya mabe te. Po soki nasali analyse te na makambo oyo etali équipe choc, bakosalela biso analyse. Vaut mieux nasala yango na ndenge ya bien. Soki nasali analyse te na ampleur kombo ya Babia ekoma lelo, Manick de John akoma kokompare na Balekingi Fali, bokoyeba ntina te. Yango wana nalobi Karine Mokonzi moto akomisa ye bongo, me fo napesa bino explication. Na kolobela susu Miriam Mokonzi yaye makambo oyo nakoloba ngo bokoyoka ngo mbala moko. Mbote bapapa, bamama, bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nazoloba na bino équipe choc nakanisa nalobelaka yango te soki nakoloba, pamba te boyoki deja audio, boyoki Linda ndenge abengaki, eza kutu audio te, me bolandaki live. En direct ya live bomoni Linda ndenge abengi Karine, bomoni asengi pardon, andimi makambo oyo elekaki, andimi makambo oyo la baronne alobaki, eza ya solo, alobi asenga deja pardon na ba live na ye, ayeli so kosenga pardon. Bandeko nakanisa boyoki yango. Alors makambo nga na kosalela analyse eza makambo lokota te. Polinda ye moko akonfirme yango. Alors bandeko, Karine Mokonzi azali n'importe qui te, na ko repetaka tout le temps te. Moto na moto yebi oyo azali Karine Mokonzi soko azali nani. Bandeko, makambo mosusu Karine alobaka ekendeki bongo te, mpo nazala clair. Neti Karine ntango aloba na Congo azali mokonzi azalaka te, aleki moto te, bango nyonso na équipe nationale bakokani. Eske makambo Karine alobaki ekokana? Ekokana te. Po bino nyonso na bato bazalaki na équipe nationale na ngai toyebaki Karine aleki bango nyonso. Toyebaki Karine ayebi internet kitoko. Toyebaki Karine adorminaka internet. Toyebaki Karine aza numéro 1. Karine lelo akoma koloba aza numéro 1. Me na ntango akala na Afrique atikala koloba yango te. Wana po bo comprendre kaka. Alors sikoyo na ekiri ndika
non na équipe short toyebi ndenge yaki na ndenge bandaki tomonaki ba Ida Sika Karine ntango azosolola na ba Linda Banyao Suzuki ba Nadine Mukendi Karine abanda kosolola na bango bien lokola bandeko lokola bakamarade ya kala elobi ye moko Karine batikala koswana te bazwani mabe moko te amonaka bango kaka bien. Alors bandeko problème nde eza wana mutu soko apusani pa Karine akomoseka pa Karine bakomosolola na Karine ndenge eza équipe choc mbala moko bokomozwa on dirait bozwaka bakamarade na bino na quartier on dirait bozwaka bakolege na bino na mosala on dirait yo na Karine Mokonzi bokoki kotitoye ndenge bolingi bon botitoyaka na bino deja mpo na moni bolobaka s'il vous plaît te bomesana kaka s'il te plaît ekomela bino habitude ata ozoloba na moto oyo fotila ye s'il vous plaît ata aza mokeke yo maza na autorité moko boye botiaka toujours s'il te plaît bon sauf nga papa robo ngai natiaka s'il vous plaît natetaka bato kaka na vous ata oza moke. Alors bandeko soki tolandi Linda alobaki boye ntango asengi pardon mami zwanga lokola Tania na leki na yo Tania to mwana na yo ozaka mama alobaki bien mais sikoyo Linda atalaki te tangu Linda kaka te na équipe choc mobimba na bato mosusu bazalaka pembe na Karine batalaka te Linda alobi bien zwanga lokola Tania napesika exemple. Alors bandeko soki Karine azwi Linda lokola Tania azwi bino nyonso lokola batania aotraite bino ndenge bomituna bino moko soki bolingi boyeba eza facile kopusana pembeni ya Karine Mokonzi na media tina mokili Tania sasalango Tania Mokonzi obosoloba Karine azwa ye lokola bino mais Karine azwaka bino lokola Tania so boyebi te bolanda bien bokomona Tania ava Karine akoma kuti na YouTube Tania azala tout le temps Tania Mokonzi kako tozoloba aleka tina baprogramme ya télévision na Karine Mokonzi eza meme na YouTube na nene ya kelokelo donc Tania Mokonzi oyo tozolobela kaka Linda lobi zwanga lokola Tania mais Karine Mokonzi azwaka bino lokola Tania bino kutu apesaka bino bafaveur mosusu oyo apesaki Tania te ntango mosusu na media nazoloba na vie privée te mpo na vie privée bokoloba atikelaki Tania biloko boye ngai atikelaki nga te nazoloba bongo te na media meme Armand Mokonzi azaleki na ye apusana mpe pembe na Karine azala mpe pa Karine alobela Karine mpe na media adefanda mpe leki na ye propre makila moko papa moko bandeko bazala deja na media oyo bozoloba Karine azwa bino lokola baleki na ye mais Karine azwaka bino
lokola baleki na ye, lokola mama Charlotte, lokola bandeko na ye. Karine azwaka bino bongo na media bandeko. Mama Charlotte azala banda kala na media na Karine Mokonzi na équipe nationale. Est-ce que Karine salekisa 4 émissions atangela biso koma mama Charlotte teke abengaki ye apese conseil na likambo boye, abengaki ye apekise likambo boye na kati ya media? Tobanda koyoka yango te, tobanda koyoka. Donc mama Charlotte soki yo banda na media na 2014 kolanda Karine, Tania Mokonzi, mama Charlotte, Armand Mokonzi babanda na media, nazoloba na famille te, na media kolanda Karine Mokonzi avant yo na ngai. Babanda kozala fanatique pe kozala contre makambo Karine avant yo na nga. Bandeko na famille ya Karine Mokonzi baza ebele bazala deja na media na Karine, mais nazotanga ba oyo ba preuve ezali: Tania Mokonzi, Alma Mokonzi, mama Charlotte. Bandeko Karine azwa linda lokola batania, mais Karine azwaka bino spécial na makambo mosusu na kanisa azolengela bino ke Tania na kati ya media, ke Arma na kati ya media. Oyebi makambo te batania na Arma moko bakanda bakomaka nango mpona Karine. Oyebi sikoyo eloko ebikisaka lisusu bazali makila moko, baza famille, bayebi ndenge bakoli. Me bino Karine Mokonzi atetaka bino bien, biso nyonso. Ndenge tomonaka Karine Mokonzi ayokaka te, na ye nalobi ne bo ayokaka te, ayokaka peko akateli ngalingala. Me Karine Mokonzi babanda kote ye banda kala na propre mama na ye oyo abota ye. Eske ane bamvula o mama na ye asali mpona koteya ye na basouffrance aza koyoka na motema, bino boza nango? Bandeko totika kosakanaka. Soki oyepa Karine Mokonzi olingaka ye, eloko tu okozwa pa Karine sepela. Soko Karine osololi na ye sepela, Karine akateli yo lingala sepela, Karine abloke yo sepela. Nga ntango Karine ablokaka nga nasepelaka te, nasalaka fete parce que moto abloke nga Karine, pana nga Karine aza n'importe qui te. Donc nayebi oyo aza Karine, ata nalingi nasala semblant conscience nange kolakisa nga kaka papa Robo oyebi oyo aza Karine. Nake toilette papa Robo oyebi oyo aza Karine. Nalingi nakota na voiture papa Robo oyebi. Donc conscience nanga ebando takenga tout le temps. Yango wana bandeko, boye na équipe choc to boye na équipe mosusu bopusani penepe na Karine, bandeko opesi Karine conseil ou bien ozoloba nazoloba boye po Karine ayoka ameko change. Ah bandeko Karine Mokonzi achanzaga soki ye moko amoni fo achanze.
ba conseil na bino esalaki eloko ayokaka yango, bamateya ayokaka, bareproche ayokaka. Lelo nayebisa bino verité na baconseil bopiaka Karine, na bareproche bosalaka Karine. 80% na makambo olobelaka ye esulaka ye, epesaki ye kwiti. Po bocomprendre kaka 20% makambo olobaka ko azwaka yango na mwa considération, ayokaka nde nyonso, me mosusu wana amona yango mabe te, amona yango mpe malamu te. Nalobi bien esulaka ye, epesaki kwiti. Po Karine amelaka masanga te, nakanisa ata mosu akomomela mwa champagne siko par hasard, mamelaka te. Donc le seul kwiti Karine azwaka, bino mbolangwisaka ye. Bolembisanga ndenge naza direct. Po nayebi bato mosusu soki amoni Karine asali likambo lisusu te, alobi nasepeli Karine ayoki conseil nanga. Non, Karine ye moko amoni ke fo nasala boy nakoma boy. Karine azali premièrement être humain, aza mutu, aza nyama te. Karine azali autodidacte, ndenge bino bozalaka otangi na ndako okesala examen d'etat, ocreye loko osala yo moko. Ndenge Karine acrea Karine Mokonzi la baronne ikono totalaka. Karine atongi Karine oyo totalaka oyo tolandaka na mayele na ye moko. Ozo comprendre? Alors soki Karine aza na mayele ya kotonga akoma icône, bozokanisa vraiment penza ba idée na biso oyo elangwisaka ye piaka ye kwiti ekochange. Bon, napekisi te tokonia kopesa baconseil, tokonia kosala bareproche oyo akosala, oza libre na likambo nyonso. Nge eloko nalobi kaka 80% elangwisaka ye kwiti na kwiti. Bombe kutu nsima soki bomoni bisika Karine alangwaka, bato bombe batengamaka panti. Me Karine ye penza asalaka ndenge Michael Jackson ntango abinaka alinga kweya makwei te. Bato bazotuna eske sapato ya Michael Jackson eza na baema na se o ndenge nini, alali boye akwei te. Karine alalaka bon. Bon bandeko, nakende penza ndenge nazokende, po nazokende bien, nazodevie na eloko te. Bandeko, Karine Mokonzi ndenge aza wana, boyebaka ke ntina nini Karine baza kobeta ete na Congo, po bolobaki ke banzoi bakanaka bato babeta ete. Pourquoi? Bokolobelo wa liboso po Karine aza kobombama, po Karine aza kobima te. Mais non, Karine avant aya na l'équipe nationale abando sala ba émission mosusu wana salaki, Karine aza deja mutu moko amenaka vie bongo, amenaka deja vie ya bastar, akendeke bisika oyo alinga kende, ayebiki akei, aza bongo de nature, avandaka bisika oyo alinga vanda. Donc Karine aza moto ya bitambola pimpa te, pamba te, de nature aza bongo. Donc wana eza nature na ye. Sikoyo eloko mosusu baza kobete te. Pourquoi? Naloba na bino vérité po bocomprendre. Banzoi oyo ya première génération bazalaki deja, bakomaki deja
ti lelo bazalaka bafanatique ya Karine Mokonzi. Bandeko namoni bogangi bolobi Papa Robo olekisi banzoi ya les rois de la forêt Yangiama Werason oyoyo soki kaka les rois de la forêt agangi ha babimi agangi ho batondi agangi hi bapanzi sikoyo bakoma na bamoma wana Karine azo surnome bato bakoma so fanatique na ye no lekisi. Bandeko soki tembe bosala kaka ba live bobenga ba chinois boloba chinois nini banda kalozaka nzoi okoma susu ya Karine Mokonzi bakobima ebele zwa na bazozo bazali zwa na bachroniqueur bajournaliste bazali bandeko nalobela bino verité Jubek bomonaka aza moto akomisaka Karine aza chinois mais Jubek baza banzoi pour comprendre. Mida omoni alobaka contre Karine Mokonzi Mida azali pe parmi banzoi nalakisi bino kaka na bajournaliste bachroniqueur ou bien bakomboka bobenga Carmen Odia aza pe nzoi boyoka bino mono Carmen Odia wana olobani aza kobunda na kati ya la samba moto abunda kaka te eza Karine nga te mona alobaka ngo no. Alors boyoka lisolo banzoi ndenge nini ava balobaki banzoi batakaka bato soko otomboli wena balobaka boye banzoi soko okende na la samba bango na bango kutu ere moko eyindaka. Alors siko Carmen Odia abunda na la samba aza nani nzoi bozo comprendre wana nalakisi bino moke po boloba te Papa Robo oza lokuta mais non Karine Mokonzi azali aimé balingake na banzoi ya kosakana te babanda kolinga ebanda bimaki banda pe bayeba eba misusu tina mokola lelo yango Karine Mokonzi banzoi batikala ta kotake ete na ba leader na bango balinga Karine Mokonzi na ba maître ninja balinga Karine Mokonzi wera ye moko kutu le roi de la forêt ayebisa kutu mi José boye aloba na ya tike wana petite sœur azoluka vi na ye mabombaki mosusu abombaki kolobake mi José modèle yo lelange modèle ngala lela ye tango linga kombango mbala moko tumbolinga supota kolo nzambe ya mampata simba molema na ngai donc balela ye na kosakana te toke na ba royaume bino bomonaki awa ntango makambo ya niki ebimi ba royaume bayaki balobi Karine Mokonzi nga nazalaka chinois nazalaka pe royaume bandeko bomoni bato ya le king balela Karine banda kala le king kote kona na bombi mpona père ekazali bon toki na le grand mopao ye kutu bomonaki ntango azongi poto eloko asalaki liboso akimi na Arc de Triomphe
nsima na mwa kimi na la baronne. Donc moyekuti nalobeza te. Alors bandeko, Karine Mokonzi aza n'importe qui te. Soko opusani pembeni na ye, soki bokomoseka elongo, tala Karine Mokonzi azala na Christelle Fernandez. Karine Mokonzi abenga Christelle Fernandez nani? Camarade nanga. Banda Karine Mokonzi akoma na poto, abenga Christelle Fernandez camarade nanga. Christelle Fernandez lelo oyo akoma kondima aza penza camarade ya Karine. Mais Christelle Fernandez ye amimonaka ti lelo pa amimonaka aza nde fanatique ya Karine Mokonzi. Bandeko, Christelle Fernandez amitiaka na place na ye ya Christelle Fernandez. Ayebi bolingo oyo apesaka na Karine. Azelaki te Karine apesa yango. Lokola Karine apesa yango, Christelle Fernandez alauka lisusu. Alauka na ndenge osakana te. Bozo comprendre. Nayebi eloko ekokabula Christelle Fernandez na Karine Mokonzi te. Ko discuter, ko bebana, babebana. Nayebi te. Loba Christelle Fernandez abetaka mosinzo. Mais soka abeti mosinzo te. Nandimi te bakokabwana. Karine pa oyina ete soka abeti mosinzo. Te wana na lobela te. Wana nazopesa Christelle Fernandez ba ide. Alors, bandeko, tangu boyaka pembe na Karine, fo oyebaka Karine alongwe te oyo azali. Yango na sepeli na nelobeli ya Linda Autorité. Na ndenge azobenga Karine Mokonzi mami. Oui, azotia toujours na place na ye. Ça c'est bon, c'est bien. Azotia toujours na respect na bonheur wa tchaki. Yango wana balobaka une faute avouée à moitié pardonnée. Oya Linda eza penza à moitié pardonnée. Pour kaka sengi pardon te, mais pour avouer lisusu. Andimi ke makambo wana asala yango, aloba yango, mais asenga pardon, ayesu kosenga pardon. Et po azobenga Karine mami. Alors, pona ba Niao Suzuki aza fanatique ya Karine Mokonzi ya kosakana te. Ye mutu asala prière ya Shaka Zulu. Donc, aza mutu moko alinga Karine Mokonzi makasi. Alors, Niao Suzuki apusani pembe na Karine. Tango apusani pembe na Karine, po Niao Suzuki azape mayele, bango nyonso bomonaka wana na équipe choc baza mayele. Baza vraiment mayele. Alors, Niao Suzuki, tango akomi na Karine, automatiquement, Niao Suzuki attaché na Karine Mokonzi lokola ba camarade ya kala, lokola bandeko. Donc, Niao Suzuki na ba live pe na ba groupe na bango akoma mona makambo tout est permis te. Mazomona makambo mususu eza permis. Même inga moko nalandaki na bimission na yokaka azoloba ngai soki nazoloba pona Karine nalobaka boye, nalobaka po Karine achange bisikoyo. Soki olinga mutu ozomonene loko loba boye, po soko ozoloba te eza bien te, fo lobaka mutu fo achanzaka. Karine betanga mosusu yoki boye ako changer.
eza bien makambo nyonso soki alobaka me ezali eloko barepetaka te ozomona mpo soki oza fanatike ya Karine Mokonzi eloko ya liboso kanisa nano yo moko baide ozopesa na Karine Mokonzi mekango nano yo moko ekomi so ikone okoka te sikoyo meka osala bakalikile oloba eloko nini ekomisa Karine Mokonzi ikone okoka te baoyo bakoka te mingi baloba bakisi bakenda kosimba bakisi bakoma kutu te lokola janvier bamisusu balobi te bosimbi kisi yango mabe fo kokende pa ya ye moko Edingwe moto na ngenge bakei o vie Edingwe tolingi tosala baémission Edingwe moto na ngenge mpe ayambi bango bamisu baye Edingwe fo kota na pièce nanga théâtre alobi problème eza te boza baleki nanga bana nanga boza ya ngai ata bolingi nakota na orchestre ya musique nakokota sinayemba Edingwe akoti nsima mikolo oyo Edingwe nga na kotya lituka kwesanga neti kwesa Karine Edingwe akwesi alobi kokweya yo moko ya lokote nga na kobetaka bo yo moko kweya yalobi te kwesanga ya solo ok Edingwe akwesi ya solo ta o Edingwe siko nalingi nakoma lokola Karine Edingwe agangi alobi nga moko nasalaka bakalikile soki Karine akoma bongo ndenge nini yo ningi nakoma solo kwa non wana Edingwe alobi yango na sa motema mwa alobela motu boye te mpo ekosopa ye Edingwe alobi bon ya kozwa apesa bango babor bakoma memi pa lokola ndeko na biso abimisika na Kin Monde TV Sara oyo azosala kuna ndeko na biso ya mwasi azosala kuna baya Junior Diazo bakomi meme mpa na niveau na ye nazoloba na media yango wana bandeko eza maseki teke olali olamuki oboti mwana komi lokola Karine olali olamuki osangisi baide na yo okomi lokola Karine mais bandeko bana basi nyonso baza wana poto ti mosusu bana Afrique na mibali kasi mingi balingaka bakoma lokola Karine ti lelo babundelaka ngwende bazolala bazolamuka bazokopie ye bazoimite ye bozomona ata katikati ya Karine bazokoma bakomaka te bozokomprendre yango wana nalobi na bino baconseil bopesaki eza bien bamalobo bolobaka na bareproche eza nango bien mais eza na balimite olobi mbala moko pema na yo surtout koforsaka na yo teke Karine asalela yango to Karine ayoki yo te enge amama Karine motu makasi mama eske Karine ayebisa bino ke ntango azalaki mwana moke papa général papa mokonzi akokaki ye ntango alobi na Karine kokende susu place boye te ovanda Karine banda koyoka libere avandi Karine motu makasi na ye wana fo kokumisaka Nzambe mpo motune eloko eza makasi bongo yango moto ekomisi ye ikone siko motu makasi oyo ekomisi ye ikone
ememi bato na poto, ebiekisi bamaladi, ekoma kopesa bato joie de vivre, epesi bato mosala, motu makasi moko positive, aza na motu makasi ya bakolona te. Sikoyo mwana mwasi ya bongo achange akoma nani yo, mama na yo, mwana na yo, ndeko na yo, tala na bandeko na yo moko, tala nanu yo moko, tala nanu copain na yo to copine na yo. Ndeko Karine Mokonzi soko pusani pembeni na ye, eloko liboso yeba alekio. Soko pusani pembeni na Karine Mokonzi, eloko liboso yeba aza très important. Aza nzambe ya likolo te, mazali Karine Mokonzi, la baronne, aza Karine Mokonzi. Oui, yo moko yebi ndeko place wana pona Karine Mokonzi na sukisi te, na pemi, na kino na manike, po yepe komba babia, akomo kombarango tina ba Fally. Fally, soki babia azalaki vivant, oninga koloba, obetanga, me bandeko, ope azoki exagere. Bon, kote kuna na kukende mingi te. Eloko na yo yebisa bino, mota fula babia akoma boelelo Karine. Na yebi bolobi lisusu papa robo, babia sa yebana. Na yebi sangwa babia bakobelela na monda te. Na yebi me mingi pe bayebaki na bango babia te. Bayebaki babia te. Memi ntango sangwa babia baso belebela, bayebaki babia te. Bayebaki kombo na bandela bino lisolo, nzembo ebimi, magie. Vous comprenez, non? Babia, clip esalami, babia zate na clip, nzembo eyembami, me clip babia zalate, me banda clip ebima, tina mukola lelo, batu mususu, balobaka garso wana, wazalaki animateur, atalaku ye wana babia, kombo na ina kanza Kapangala. Ngana zolo babongo, ponga mokona lagi wana tango ba osala magie. Bon, nazalaki na bango te, me nazalaki na Paris. Kapangala, oyo wana boga ya bakri, nga moko nazalaki na ye. D'avance to kendaki ne na bar moko na Max Dormois, na vie na ye moko, soki master na ye. Tokoti, master ne mutabengaki nga, po yebisaki nga na luki les chaussures. Si malobi na nga azali, animateur ya Kofi bazo kote studio au bwaganga. Si manango nga moko tango bane ba kote studio baza na Paris, nga moko sus na kuraza na babia. Tozala na master nga Fidole, Jenga Fidole, mwana yolo. Yepe muta monaki babia. Babia utaki na Porte de Kiliankou, aso kende kota Porte de la Chapelle na Makolo. Na eroza ba minuit ou bien 1h du matin. Na Petit Sentir. Donc, au long de Porte de Cliancourt, Petit Sentir, ozo kende Porte la Chapelle. Na balabala wana bandumba baza ko telema. Na ebite so ba telema atilelo. Tango azo na musika, mastalanga lobi, tala wana musicien Kofi, mwana kote na bino. Ngalobi mwana kote na zone. Ngabi na ebite. Tango komi pembeni, yalinga to bete karanga na telemisi babia. Nalobi, bonjour. Nabi oza musicien Kofi. Alobi, nalobi yoko zara mwana ya njeli. Owe. Kote nini, alobi quartier neuf. Na tunie na balabala nini. Alobi na kiese. Mbaramo na tunie defi ona yebi kote una. Na tunie Teka na Brigitte.
donc bafille mibale baza kotambola elongo. Brigitte na Teka n'époque wana oyo alobi ayebi bango alitoke na biso nzembo mpe ntango ebimi nayoki abwaki Teka Diamona donc ayebi mpenza Teka. Alors ntango clip ebimaki nasombaki be video me namonaki ye te me na kati ya Paris bato nyonso bazolakisa wana Babia nakiti Kinshasa kaka na propre njila yango kaka na balabala ni Tamusia na quartier 8 oyo elandi Luvemba oyo elandi quartier 9 ebandi donc kiese ezaka wana donc 4 balabala kaka ekangama me bazolakisa nga Babia eza kapangala nga natali na nazomona bango na me Babia aza te na clip oyo Babia oyo nga namoni aza awa te maniki okomprendre moke no Babia ntango sango ya Babia ebimaki bato bazoyeba ye te rien du tout me komba Babia ezoyebana me bayebi ye te bayebi kaka basusuki na Misiolo do bato kopona na guitariste soliste na ye moko le grand mopao pour comprendre. Alors Manique de John lelo oyo soki nalobi Karine mutu kombone fula afula Babia parce que Karine mutu afuli yo ntango Karine afuli yo Karine atamboli na mwana Babia alors komba Babia na matanga na ye akufi na seri ya Monde Mokonzi po soki akufaki ntango Karine Mokonzi azalaki te en tout cas liwa neninga okende kaka bongo kombo neninga olobama nango me moke me lelo kombo na ye elobamaka koleka ya Vadio Mambenga. Eske ndenge na internet kombo ya Babia elobamaka lokola koleka Vadio Mambenga? Eske Babia na Vadio Mambenga nana kotsaka mbongo lelo yo na miziki congolais kopesa na lokumu kudu te me kokotsa mbongo Vadio Mambenga ko banzembo ne etekamaka ti lelo na bakassete na ba-DVD mpe na ba-YouTube malobamaka moke par hasard kutu ntango mosuku ngamu nalobi yango mikolo me Babia soki alobamaka mpo na Monde Mokonzi Karine Mokonzi afuli yo afuli mwana Babia ale afuli kisi njora yebana me na internet toujours Karine na Monde Mokonzi awako bato ebele bafulami Karine afuli meme nzembo ebimaki ya nini ya nzembo nini Zenga Luketo Karine mutafulango afuli na banzembo biloko tu bato batiaki tembe balobi ke bonga na bimisi nzembo mutu asali lango promote mpe kokoma oyo mutu afuli nzembo nanga Karine mpe asali promote abini mpe te eke wapi etindi mpo Karine soki akangami na kombo na yo ezala asurnome yo ezala amatisi yo to akitisi yo ofulami meme abengi yo kisimbi ofulama Karine afulaka na ndenge nyonso yango wana Manique de John tika kolekisa mama komisa Babia lobela mobali na me komo dépasser ba bordure okende loba na le king soki Babia azalaki vivant mbe alobi ta kobete mbata soki Babia azalaki vivant ninga ozwa kakipaka kokolo yo somona le king aza na posa ya ba histoire a passé alingaka bakolege na ye ya kala mais eza le passé ye atalaka bakolege ya sika yo moni le king
aza na baidéologie mosusu oyo ozwi kobosana bakamarade ya karate yo mpo osali nini fula baningano boyala bango bisika moko ezalaka bongo bandeko ezalaka bongo ekomama wapi yango wana Manick de John tika na yo kolekisa toke na Miriam Mokonzi nazalaki na mingi ta koloba mpona Manick de John. Miriam Mokonzi bandeko bima Miriam bima tomona ndenge ozolela mpo Miriam ko azali tout le temps bandeko soki tozosala neti tobosana Miriam akenda ya bosana te bandeko eza analyse eza matumboli te même oyo nalobi mpona Manike soki eswi bino ezaka analyse Miriam ndenge aza bongo nazoloba bima pourquoi abima na ndenge bien aye asengi pardon na mokili ata kosenga na Karine Mokonzi te mpo ndenge aza wana azosouffrir mpo bocomprendre soki nazoloba bima mpo souffrance oyo awumeli nango bandeko abetisa bato bagazon awa aloba tozali kaka ina ndenge kokoka kutu te tokomona kali ndenge aloba makambo ebele soki asukaki kaka na maloba tolingaki tocomprendre ye me ye asuka na maloba te akende na bageste afinansa ntina moko alelo apiaka mbongo bandeko ata yo moko ozokanga soki olobi likambo na monoko ozofinanse likambo yango ozopesa mpe mbongo elakisi oza na susi likambo yango esalama ate kosalama nyonso te me esalama mwa ndambo siko Miriam afinansaka mbongo makambo aloba asalama esalamaka ta ndambo te sikoyo orie mpe Karine azalaka ya bongo ndenge bakabwanaki Karine yango amataka asanza mpe aza toujours icône alors wana ata yo okomi na place ya Miriam bien sûr nazosouhaite te bokoma na place ya Miriam mpo douleur bazomona eza mpenza pasi yango wana nga papa Robo nakolinga te akontinue kosouffrir boye aza motu tobengaki Miriam Mokonzi azwa kombo totya yaya d'office eza n'importe qui te bapeso titre koma yaya bo d'office mpo bato ebele bazoluka bakoma ata yaya ya Karine Mokonzi ata mpona 24 heures me bazokoma te yango toza na susi na ye surtout nga Miriam fo abimi aye amilakisi alobi asala tawa live asengi pardon akomi ne normal souffrance aneni bonga pasi nini akominyokola ndenge wana donc nayebi te bato mosusu bandimaka basouffrance bandimaka bapasi me ya kotobola bamatoi partout kotobola mabumu na makolo lilemo na kotobola lisu me oyo ye eleki pasi ke wana yango soki natali mbongo Miriam abebisi natali temps Miriam abebisi sikoyo natali modele abombama en tout cas esalinga pasi yango nalobi abima bandeko mpona Miriam nazalaki na mingi ta koloba yango wana mpona Karine nalobi mingi mpe te me boyoki neti nalobi mingi bandeko nde eloko ya liawa foko respecte Miriam Mokonzi alors ngai bisika nazali awa eza na Salzbourg eza na montagne moko ya makasi
bisika bomoni nga na uti tina kiti po eza montagne. Montagne oyo eza ba montagne moko donc soki tozali na ete oninga bomona mapata na se. Donc ville etikali na se eza penza montagne na likolo musika penza molai. Eza ba 1000 et quelques kilomètres, non 1000 et quelques mètres d'altitude. Kilomètres te bolimbisanga. Ba mètres d'altitude ya ba molai. Etika penza mokili na se ou bien na bosani. Mais botala kaka internet bobeta Salzburg bobeti Gastel bokoma mboka ngo na okomela bino ngo na se wana na baltitude nango botala wana na lobi na titre te so bomoni titre bokiti na se na okomela bino bisika nazali na okomela bino na kombo nango na altitude nango tambo obetaka na internet bozwika makambo na komi ekolakisa bino bisika nazali pona facilité bino oria na expliquer bino na minute na ye awa mili batoto ina bango awa nazanga mo mena batoto za na bango awa moto moko te azampiaka nazo bana sansa ndenge ba oto za na bango toza 9 seti bana basi bana mibali ngai na moto moko. Alors bango wana nyonso baza na bandako bambongo ya kosakana te mais toza na bango elongo te tokuraze na bango kaka tokote restaurant barestaurant mibale ezali awa tomeli tosololi toye mpe nzela moko tosololi masolo ndenge mpe tosololi surtout moko tokosola ne wana bon na langi mosusu na français te tokosola na en espagnol na comprendre mwa moke soki baza banani. Donc lelo na mati ngomba vraiment na bato mbongo mais bomitongisa te nga nazala nde nazalaki mais nde tovandi na babos na babosete bon tomataki mpe na mwana ya petite sœur nanga moko ayaka na nini bango bamataki na compte école bango basuki na nzela bakiti na bango na katikati ya ngomba na baprofesseur na bango ya basi bake bisika bakei mwana petite sœur nanga moko akalaka na Salzburg azali boye na ba 12 ans bamati classe na bango nyonso aye pembe na vitre atala nga susu mpo ndenge natikali na bis nazomata nakanisa alingaki nakita na ye mpe alakisa bango botala noko na nga robot bien sûr bango bayebi nga te bana classe na bango mais yalinga kolakisa nga mais bon mwana kasi tomonanaka nazalaka mpe na bana kasi ya 12 ans bino bokanisi nazalaka na bakoko bon natiki bino ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. L'amour la zona, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. L'amour la zona, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.